Magazine que demande le peuple. Likambo nini boye ya tongo ya pokwa boye. Ba mama soki tolobi biso nyonso nzela moko nakoyoka te. Boye te. Nasengi mutu moko mibale baloba elakisi ke boza bomoko te. Toza bomoko te. Ba mama MP boza bomoko te. Moko na bino aloba apesa na message toyoka to mibale. Nayoka tani. Tomoni emas. Tolobi mama na biso. Iya mutasimba kabiso. Mibale na biso bakufa. Soki yete mususu nani. Bongo ba emas obo. Ba mama tokende. Toya balikambo ezali ni bazofundela mama na biso. Omwe bakanga biso nyonso tokende. Yango na message biso toyeli mama. Mama, biso tolali tolamuka na tongo tomoni message moko circuler. Oh mama, soi-disant, moi si moko. Mama, degré humiliation nanga na ko lingango te. Degré humiliation nanga na ko ndimango te. Na degré ni babenga soi-disant. Mama to na kanda. Akosakana na te mama. Tangu biso tobela ka mama. Tobeta rapport na yo. Tangu biso tolala kana pasi mama tobeta rapport na yo. Lelo soki bana na biso bazana ba papier université. Eza pona yo mama. Mama tona pasi. Mama za dega pasi ndelo bisabiso. Toto tala bolamu na yo ndenge lekebele. Bongo mutu moko boyalo ba soi-disant. Mais mutu humilié mama toyebi. Tomona kayepe na porte na yo. Tokuta kayepe na kiti na yo. Mama akeba. Na mama yo biso mama veuve. Mutu mususu ayebi biso lokola mama yo azali te mutu ameka na mama yo te. Oyo ameki na mama yo atumuni bafesa. Mama liloba suka na ngata biso to marche. Mama Denise Rolanda biso. Toyebi to asi toza ba épouse militaire. Kotika biso takwina biso za parasoleil na biso. Tuzo tuna bato wana bazalaka wapi? Oh lelo babimi balobi ke mama Josette asala musala te bazalaka wapi? Mama Josette azokunda. Azolatisa biso, alesa biso. Bato baza kobundisa bazalaka wapi? L'association des épouses des militaires et des policiers, AMP en sigle, informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle est victime de fausses accusations de la part d'un réseau de femmes réunies dans plusieurs mouvements associatifs qui n'ont jamais été ni de près ni de loin membres de son mouvement depuis sa création en avril 2011. Amen. Animés par la mauvaise foi ainsi que la jalousie mal placée, ce réseau de femmes s'est engagé à faire une campagne de diabolisation et de conflit d'intérêts auprès des autorités ces derniers temps. Accusant la présidence de l'AMP, Madame Georgette Faïd Onekande, de n'avoir pas qualité de réunir ses membres étant que AMP. Sur ce, depuis sa création en avril 2011, l'association des épouses des militaires et des policiers n'a depuis lors été opposée à une quelconque résistance ou contestation sur sa dénomination jusqu'à l'obtention de sa personnalité juridique. Créée
objectifs sociaux, notamment la promotion de l'entrepreneuriat, l'autonomisation, l'autoprise en charge, l'aide humanitaire, ainsi que l'assistance sociale des dépendants des hommes en uniforme, l'AMP a réussi à intervenir dans plusieurs domaines et catastrophes ayant touché la vie de ses membres, et cela depuis belle lurette. Ceci grâce aussi à l'appui et à l'accompagnement de plusieurs partenaires et autorités de bonne volonté, civiles et militaires. Ne faisons pas doux aux manipulateurs politiques qui veulent remettre en cause la crédibilité et les valeurs prônées pour cette association. L'AMP dénonce avec sa dernière énergie cette manipulation politicienne qui se cache derrière de fausses accusations et prend à témoin toute la communauté nationale qu'internationale au sujet de cette cabale montée de toutes pièces pour diviser et détruire les valeurs qui ont caractérisé ces membres qui sont épouses des militaires et des policiers. S'alignant derrière la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de promouvoir l'égalité des chances ainsi que le bien-être universel dans sa logique de peuple d'abord. Devant cette situation, l'AMP se réserve le droit de saisir la justice pour pouvoir défendre ses intérêts et ceux de ses membres. L'AMP reste une et indivisible, solidaire et à vocation sociale, sans tendance ni ambition politique, moins encore égoïste. Que vive la République démocratique du Congo. Nayoki bino namoni bolingo eza kati na biso namoni ya solo ba mama babosanaka makambo te namoni kasi ya solo ba mama baza reconnaissante parce que ezala epai ya Nzambe bao babika mosusu bazonga te me bao mosusu bazonga boza parmi me bao bazongaka na message nazwi ya bino toko réunir comité na biso ya association po toyeba kotala ndenge nini tokomona biso pe bakonzi po tokomisa pe oyo ya biso maloba po ete boye maloba na biso pe ekoma bakonzi pe bayoka biso po moto azali papa ayokaka matoi nyonso mibale moko alobi ayoka pe ya mwana mosusu okoya koboma mwana mosusu nzoka nde mwana wana nde mwana ya malamu